Mon frère Jean-François Fongilatine n'a enregistré émission vidéo pour natin dans pour nayo na suivre émission oyo. Il y a un frère Ali Miabouti Kosala. Au moningai nga nazali œuvre ya Nzambe. Oyo Nzamba sali na kati ya bomo inangai. Il est kani à travers yo. Le lelo. Je te dis, je suis en vie. Nazo pema, nazo tambola. Et ils grâce à ce que Dieu a mis en toi, canal, à partir de canal nayo, que je suis vivant. Le long na tamboli na lobby. Ils grâce à ce que toi t'as sorti, na monoko nayo, yango sali le o papa pesio, Dieu t'a donné. Et le long nga na komi moto, le long na zongi moto. Na sina kufa ki j'étais déjà mort. Et tu ka physique mon akufa na mokili. Oyo e makana monoko nayo. C'est pas toi. Tu ne peux jamais changer ça. Parce que ceux qui ont changé en gros, aux pères de Bananzambe. Aux bimisa Bananzambe. Donc, yo pour y a la condamnable. Grâce au papa Salio, oye ko bima na monoko na yo, e bima ndenge, papa linge bima. Okoka ko changer te loko mon côté. Yamaka Manzambe. Ton Nzambe, ya ton Nzambe, ya ton bato mokilité, occupé o parce que bato batindi, ba lobi ba message o bato ba lobi boy, yo que le col ba net bato mokili. Tu ne Dieu a monta mokilité, Nzamba monta mokilité. Biso bana Nzambe toi bato mokilité. Spirituel, mo yo lero lobaka, c'est spirituel. Yamakambo o changer langage non pas nous plaire bato mokilité. Tu ne peux pas faire ça, frère. Tu ne peux pas. Parce que à travers yo, mingi bazo pika, moi je suis la preuve vivante. Les lots nazo pema. Moi, n'ana sina kufaka déjà. Donc, ne t'occupe pas des gens, ou landa baton kilio, ou parce que bato, au plaire, ou y'a là pendant qu'on plaire, n'zamba tinjo na mission na yo, tu n'es pas là pour plaire aux gens du monde. Ou y'a là qu'on plaire bangote. Bana ba mission na bango, bana satana manakati, ou ane loko moko, tu dois à personne. Cela Dieu, n'zambe yimo t'a créé, a créé. On a besoin de plaire bateau. Nous avons des missions à Pessio et Lingombo à Pessio et il pour nous plaire bateau mokili. Donc, le langage nayo, il kokate ko changer. Il kokate ko changer. Parce que ceux qui ont changé le langage nayo, parce que Lingo plaire bateau mokili, bateau mingi bako bunga na travers yo. Donc, de grâce, reste comme tu es. Ndenge nzamba pesio ko bimana monoko na yo, nabo moto na yo, na kanda na yo, et bimandenge wana. Le reste, ça nous regarde pas. Parce qu'on n'est pas de ce monde. Toi, bana nzambe, toi, bata mokilité. Toi, ndenge moko na bangote. Au nom de Jésus-Christ.